Bandeko Balandi, merci. Voilà to bandi bogo film kitoko toujours boyebi na bandimbola. Avec Didier parfait, sans défaut, sans tâche, ni correction, zéro faute. Bandeko lisolo oyo. Eza kotel sabiso. Lolengeni ni moto sengeli ayamba sango malamu. Liloba na Nzambe okoki kobikisa yo na molimo na bomoi na obobimba. Eza na bamboka mosusu baza tellement lié na tradition ke balinga koyoka kombo na Yesu te. Oh ndeko, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est écrit que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Voilà pour la kozanga koyeba. Batu bakanisi lokola to wumeli na tradition, lokola to wumeli na bokoko, lokola to wumeli kaka boye, c'est que yango nde vérité. Tika molili banda, mais si ma molili ezalaka lumière. Nali kolobela kaka ke batu babosanaka. Ke ezalaka na mokolo moko Nzambe sengeli a visiter via moto pe moto abongola motema. Esengeli moto aleka na repentance, atika via molili ayeba koluka lumière. Et voilà bandeko na filme na biso. Tolobi bitumba ya sango malamu. Nzoka nzela ya sango malamu eza nzela ya petete. Est-ce que omemi Biblia oteli loba na Nzambe moto nyonso akoyoka yo wana mituna malamu. Lisolo na biso bandi quelque part. Moto moko akotambola. Ake wapi? Akitise loko na se. Sima na yango toyebi te. Na lisolo filme na biso. Tango mokonzi abimi atali bakata moto. Moto ya moto bandeko na makila. Quel crime! Awa na lingomba tomoni basango bavandi kosolola. Koloba nanga te ke non. Oze bate sika Père Emmanuel akei. Naibi nanga te soki aza wapi. Kaka namonaki awa bimaki na paroisse mokolo wana. Alobe nanga pete sika kendaki. Naibi kaka ke mboka oyo elingi te lingomba na Nzambe esala mosala nango. Yango wana basali deja 4 fois babomi basango awa na motango moke. Tosala koboni. Sikoyo tokoki kolinga te to perdre sango moko sima bambola mibale. Non. Nalingi lisusu te. Makambo ebandelama. Mais c'est comme si ndenge tozokufela basango awa ekomi likambo moko grave. Sikoyo yo sikoyo position na ozana nini na makambo yo? Voilà bakufeli nzoka lingomba eza na ebembe. Awa totala igwe na bapaka bazosolola. Oyebi mokonzi esali déjà combien de fois? 4 fois. Basango mine bakufi ya moins de 2 ans. Mokonzi ya kayo moko namboko to vanda boete eza sko likambo teli nde biso toloba. Bandeko makambo est étrange. Pe ebandi kobangisa nga makasi. Ti nakomi awa nakomi kobanga. Mais sikoyo nayebi na tia maboko na nga na makambo yo. Soki kasi bato baluki makambo yo bazaka bato mboko toyebi te mokonzi, ce n'est pas possible. Mais ozoboya poniko ichioke ozoboya ndenge nini ozoba c'est pas possible. Bato yo bakufi bakati bango mutu na mboka oyo mutu moko te ayebi te sika mitu wana ezokende. Ebo mutaselonga uti wapi koloba wete webi na makambo nga na yoki ezake bato oyo bayena lingomba oyo balukeli biso nde bawa ezaka na mboka na biso te o. Soki na bamboka mosusu pe okoyoka masolongo kaka boye bazokufa ka basango ka boye bazokufa ichioke ndeko, c'est pas possible. Toka nsalana na baka mingi soki babomi mutu boye basala enquête ti tokoma kesika mutu abomi to tokangi mobomi. Mais oyo ezokomaka likambo yo mutu azoyeba kutu te ebandi wapi soki wapi. Oyebi na tango mosusu bayaka pe lingomba oyo kobundisa bokoko na biso. Siko totala malamu. Est-ce que ezali wa moko kaka pamba boye? Exactement loko nazoloba yango na bazambe. Balingi balakisa biso ke non eloko moko esengeli te sama na mboka oyo biso tozo permettre yango kaka. Ah bon? Voilà confusion continue na palais royal. Bakufeli basango na mboka oyo. Oh!
totika kaka po banzamba mabele tirema balingi lingomba oyo te. Oh, parfois moto abomi ayebi tina nini basango fo bakufaka. Eske mboka mobimba baboyi sango malamu e? Bande kokokanga motema te. Lobiko na yo na kombo na Yesu. Voilà totala na mboka ngo mokolango palais royal balamuki malamu. Mokonzi pe ye wana. Mokonzi abimi. Namona na ya mwasi. Papa, ma fille. Webike ndenge mama komi maladi makasi boye. Ezo lembisanga nazo banga. Ezo komaka makasi mama zo bonga te. Papa, siko espoir de ceci to ndenge nini? Na yebi nanga te mwana ngai tala nazawa na yebi nanga te o. Na yebi ata mukete na saa nini? Elo ni na salite. Na mekite eloko nini? I think mais nakanisi totika ka banzambe bango bazwa mokano banzambe ka baloba po bango nde bazana decision suka eloko yango yango nazoloba na bamboka oyo kondima nyonso bapesi na banzamba mabele alors que babosani ke banzamba mabele ya mboka oyo bango pete mtu basukisi nguya ya mokili soki bayebaki kombo pesa mela biso na likolo na sepe na bamai pe bisika nyonso. Mokonzi omoni makambo oyo mwana mwasi oyo asali mbeba oyo eza ekobo na niveau moko impardonnable mobeko pute lobi malamu balimbisaka te na ka oyo mobali na yaza wapi mokonzi mobali na yasa kei mobali yango oyo bakuti awa asali ekobo ya kei kimi bon mobali ya mwasi aza wapi bon na beformation tozwaki mobali na ya voyageaki aza awa te. Oh. Ah bon, lokola mobali yake voyage. Na sima awa, ozi occasion, mama oyo. Okende ko bebisa, mboka mobimba. Na kosale kobo. Limbisa nga mokonzi, limbisa gai. Nebite nenge komela ki ngai bo limbisa gai. Oh. Ah bon? Ata kuto lobi boye. Pardon, ekolongola ba pénalité te. Sanction kozwa, ato lobi pardon. Zoka na mboka ngo pe ba tradition zalaka contre ekobo mama moko ba eko sambisa nzoka bango nyonso bayokela kanani abarawani yende lokola nganga liboso mboka mama abarawani yo obebisi mobeko ya mboka na biso tango kei kolala opesi nzoto na mobali oyo aza mobali na ote. Oyebi oza coupable owangani sikoyo te na wangani te eza ya solo naza coupable na makambo yango na ndimi foti na nga pardon bolimbisa gai limbisa nga pardon mamoyo chinere vraiment soko ozalaki na baproblème olobelaki biso na tongo olobelango igwe sikoyo alobaki na nga na tongo kezake mobali moko ayaki na ndako na ye ake kokosa ye tango bameli masanga bango mibale moto ya pesi masanga ebele pa alangwe mama oyo ayebaki te nzoka na sakweti mobali oyo asakani na ye siko tolobake mwasi aza coupable na eloko oyo andimaki te olobeli ni ichoneka yo nde ozalaki wana donc elikoloba parfois yo osanganaki na mobali wana mpo bosala makambo oyo bon oyebi ndenge nini lobelanga iko babandi kosambisa moto moko alobi aza innocent asalaki yango na conscience na ye te ase ngai nde eze ngwani yeba eke balimbisaka te masumu oyo na kati ya mboka yo okozala sakrifie epai ya Nzambe monene eza mpona kopurifie mabele oyo na mabe outi kosala. Esengeli okende epai wapi okozala sakrifie soki liboso bazambe ozali innocente wana batiki yo mais liboso bazambe soko okwei ok sacrifice memaye. Voilà mboka bato moindo baza toujours lié na tradition tilelo bakangama na mobeko oyo elobi ke mwasi soka sale kobo ye bako sakrifie ye
po bakolimbisa kate masumu oyo. Ah, na lingomba batala boye batu bakoti bale koluka sango mokonzi. Nena zolanda bino. Ngai aboy. Problème de biloni. Toyoki ke mama moko boya uti kosala kobo. Pe ba lingi kobo maye pe ndenge abarawani alobi bazoki memene ba lekuna basala sacrifice. Ba me maye na eze wani. Pona nini? Uko chuku. Toyoki ke ba mama oyo abimaki asalaki ailukaki bilengi na mobali mosusu. Yango na balobi eze kobo oyo bakopiniriye. Na ko permettre te makamba boye salema. Namona igwe sikoyo. Nzoka liloba na Nzambe bateaka bongo te. Balobaka boye, notre Dieu est lent à la colère, plein de compassion, miséricordieux, qui ne nous traite pas selon nos péchés. Nabi problème na onini. Mokonzi. Ezali kambu ya mama oyo bo condamné à kufa il y a quelques minutes. Oui. Sikoyo, etali ona nini kasi? Mokonzi, ezali contraire na volonté Nzambe. Liloba na Nzambe lobi ndenge wana te. Mafu, susi nani yango? Soki obani koteya bato awo, mafu. Nalobi oza mabele na biso. Na mboka oyo biso nde tosimbi mobeko pe tradition. Toyebi ndenge tosalaka soki likamba boye kwei. Nani apesi courage? Oya koyebisa biso nini eza malamu to mabe awo. Tala, motei. Toi koyamba yo. Kama toyambi yo awa na mboka oyo. Tolobi te ke no komi na droit ko condamner ba na mboka. Oyebisa biso oya malamu na oya mabe. Tolobi ke no toyambi yo tozamba zoba te. Mokonzi omoni yango. Nalobaki na telemelaka ko permettre bata oyo, bato oyo. Bato na mope ba ko tonga na kati ya mboka na biso. Nazalaka wana. Ko condamner te ichi. Ezali malamu d'après la tradition toyambaka bapaya. Hospitalité ezalaka eloko oyo bana mboka bayebi pe basalaka. Bapaya bayakawa bafandaka toyambaka bango. Mais toboyi nde mopaya atelemela biso na tradition na biso. Avec beaucoup de respect mokonzi. Naye ko juger ote na oyo bino bondibelaka. Naye ka nde komema liloba oyo epesi obomoi pe liloba oyo esengeli kolanda. Liloba na Nzambe eza contraire. Na ndenge moto azokende ko condamner à mort. Na ndimi ke mama wa ko changer. Yango pisi toteyaka. Motei olingolo banini wana. Ke mama oyo auti ko sala ekobo na ye batika ye. Abo sikoyo ichi okay usoba na moto na Nzambe lokolo bande ngona te moto na Nzambe wapi tanga molongo na yo zoba moto na Nzambe yebi likambo nini koloba nga sute liloba na Nzambe e permettre biso te to juger moko na moninga Nzambe mutasaka jugement oyebi makila na Yesu Masiya oyo asopaki na kulusu eye ko sokola biso na masumu na biso nyonso. Mama oyo esengeli to pese chance pour ayambola masumu na ye a se repentir. Désolé. Tradition na coutume na biso et lobi boyete. Mokonzi nandimi ke okoki ko changer pe tradition. Nzambe apesi opposition oyo. Nalobi ya. Nzambe na yote mtapesa nga position oyo. Ngana hérita trône oyo na batata na ngai. Eza pona ko protéger tradition. Pe coutume ya mboka. Soki yango nde oyeko boma awa, sango mokonzi esi oeshiwe na yo. Alors l'histoire na biso sili wana. Hey, motei. Soko kanisi. Oko teya moto ya liboso abongo la motema awa. Kende kote ya abarawani nganga monene yenda bata koyeko la Nzambe na yo. Okati nini? Ya obandote ya ngai. Ye mopaya aya bala moko tondima ye. Baye ko kosa bana mboka awa. Baye kaka na kombo église, nzoka misala mosusu baye ko luka. Bana mboka bayambili solo ndenge panzani. Yango makambo zolo ba oyo. Bozasi onango. Adugu. Tala, okati keno obali ko finga biso kango zolo ba wana. Makambo to monaki na miso na biso yizo tia na biso tembe. Est-ce que ça songi to ko salawa? Bolibolo banini ke bino bo komiti bozu courage na ebale angene na tongo boy vraiment yango siko makambo zolo bezanini ke bino bomoni ndenge ba memeti chinere ne bale esengeka toye basoki akufito te yango kaka tikale boyaki
bokoma ki pembeni to boyeka kambala moko bokosi biso ka boy. Mama nakosa yo. Ngamona zaki wanati. Tomoni makamba na misoti. I'm telling you that we went all over the bush. Totambuli partout. We almost jumped into the river where we are searching for that woman. Totambuli ndenge to la nini tena ba siba memaki mama wana nzoka ba kendaki mosika. To fouiller partout. Oui bien, ngako tunenga na kota na mai na kedo lukaye. To kaka na kota boybombo akanginga yi. Falo kota kasiti. Oye basoki babomaki na mai. Makambo eza grave. Donc bino bali mibali yo bobangi pete. Soki bokende kuna ne balelo kama beko elebino. Papa yo kama makambo yo. Hey. Bana mboka bayambisa ngo. Mwana mwasi moko asale kobo mobale na voyage. Bake ko sacrifier na banzambe ne bale. Apom yakanan. Nina ngosusu. Adugo eboka si yo foke na kana muninga na yo muninga na ngako natike po nini nenga kana lobeloke lobaka site likam nini lobako likambango zani muninga tuke na biso ki yuma ya boye penza na mona ngo kala makamba kala oyo penza ya okomiki kukumambala moko na mwasi alembi ake yi bango pe mibale baza baninga Aboy na bombo. Bango nde radio trottoir ya mboka. Information sire utaka bakotoyo. Sango mokonzi azotambola. Aute pa ya mokonzi. Likambo na tradition na coutume. Ezotelemela évangile ya Yesu Masiya. Ye bande konzela sango malamu. Okote ya bato mosusu bakoboya yo. Croise mana agbarawani. Tolo bakaka nguya na nzambe kati na sango nguya na satana na ngambo oyo. Sikoyo ozomona ete abarawani azali makasi koleka oyo bino bokanisaka oyo bino bogumbamelaka. Sikoyo na yebi raison penza oyo mboka oyo ezozalaka na molili makasi eza nde kozanga koyeba likolo na yo. Oyebi ke okosi bato nyonso baza emporté na makambo nyonso bangisaka bango pe balelo bazo comprendre te nani Yesu Masiya. Ngai nazobanga te yo pe ozobanga te jugement ya Nzambe nazomona ozoyeba te. Ngai nayebi eloko te na makambo zolo ba ya jugement oyo koyela nga soki mokolo pe yebani te. Eloko kaka nga na yebi ezake yo okokufa na maboko na ngai pe tango na kosala yo oyo na kosala okosuka. Namona deja ba genre ya basango aboye liboso batelemela ngai pe oyebi ndenge bango nyonso basuka. Yo fallait nanu opposer ba question avant oya ti liboso na ngai otelema pona koloba n'importe quoi. Mais jusque là et compêcher nga pete na lobelo la vérité bima la molili ozana posa ya lumière ya vie. Jésus-Christ c'est la lumière. Ozana posa ya Yesu Masiya na bomoi na yo. Mboka oyo ezana posa ya lumière. Oyebi aussi on entraîner batu na molili pe na ignorance. Oyebi ke mikolo na yo ndeza mokuse suka wana. Nazokebisa lelo pona mbala suka. Ngai nako exposer makambo na yo pe okoyoka soni liboso ya batu nyonso ya mboka soko boy ko changer. Assez. Ekoki suka wana. Ngape na lobi aweza dernier avertissement. Abarawani yepa lobi pona makambo ya tradition na bokoko batu nyonso babanga ngai atako igwe. Et voilà. Namboka oyo sango malamu ete ya mikasi batu baboyi likolo ya nini tradition. Est-ce que mobile boyi yote alingi yo olingo boya yepo na nini?
Oh papa na lingi na ngai yete o. Na sepelaka na ekutu na yete ata muketa linga kete. O linga siku mobala ndenge nini? Oya yeke oboyaki. Combien de fois mibali malamu ba ye awa babala yo. N'est-ce pas ça 2 ans oyambeta mon côté oboyeta atako kopesa bango nzela. Sikoyo so lingi mobali te loba. Jean ya mobali zoluka. Ozozela molimo moko abima likolo aye na se alesi mondimo yo bali. Na comprendre teni. Oli na comprendre teni. Papa so comprendre te. Tela na lo bango clair pa na yo. Mobali asima wa ko ya koluka na libala awa soki oboyi kaka ngai. Webini na kosala yo. Mwana mwasi nzoka yebaka te. Mamibali bayaka na bango malinga kaka te. Oh, lisolo ekatani. Nini susu? Mbango aboyelika monini kope na bapema boye. Oyoki lokote, oyoki te. Nazoka moi. Papa na oyoki te. Makabezo sama na mboka oyo yebite. Est-ce que ça ne va pas la tête? Bona bambala moko likam nini? Ezaki papa balobi kaka keno kuna na kata paroisse yindi. Nini ngo susu? Ezali kambu ya motei moto liboso lingomba oyo. Yepa kufi. Balobi akufi. Balobi na tongo lelo ba confirmer liwana ye. Catéchisme taloba kibongo. Nandimite. Bayoki sango mosusu. Non, ça ne va pas quelque part. Kasi kende yo moko te? Ok, no mona ndenge batu nyonso bazolela sango mokonzi. Esali biso pasi tala kaka toyambisa ngo biso pe toyeko yebisa yo. Tala basango ka bayoka na mboka yango yo. Tango muke koleka sango moko akufi. Bonbon, yaka nanu. Bangwana ba pesi sango po bazaka na information sur. Aduko ze lokmo na lingina tuna yo moninga na yo nde wana za wapyo. Ayango bengisi nga yawa. Aduko meko kenete yaka to solate. Masola bolingo mopandi. Sikana na masolo oyo iza grave na mboka to yoka. Est-ce que ya solo penza ke sango moko susu akufi? Aboy apesi sango. Azotambola na nzela toujours bango mibale. Bonbon moto nanga ya kala epe ya kati. Pono banoko sanga boyeko? Nanga kutuna na ndako na bino na tuna yo ponika sukosa kingai. Ngai aboy nakosa yo. Nazo comprendre te. Boni yoliko comprendre nini? Yote mtokosa inga keno sango ya église oyo nani no chukua lobike yo lobike mutu boka kufi na église ao. Boy. Yango sikoma beni na sai lokwa na pesi sango na bana mboka. Ngana yoki ke sango bapesi nga moto akufi na église. Siko lokwa na zamu na mboka na lobike batu bayoka ke moto na église akufi. Ngana yebi moto na moni. Noti komona motei aza envie sango azali kuna azoloba azopema yo lingolo banini okosinga po anini omoni fantôme na moni fantôme pe nazaka awa nazoloba bien na moni nanga moto oyo aza na église akufi azate boni bilikuta boyeko ingo komani na komba batu koloba sango liwa sikoponi kasi ngolo baki akufi na tango oyo omoni sikoyo mayele mabe falalo balanga kenoza na poste information. So lingoro yeba soki eza vrai to faux. Soki likambe koi na mboka oyo nyonso na yebaka. Radio Trottoir. Bon, likambo te. Yobini esalamaki. Webeke non, sango bokonzi atelemelaki ya barawani kaka lobi. Na tango oyo, batu batelemelaka barawani. Abarawani asaka butu mususu Omoni zela nanu. Ngoloba. Sango oya telemelaki abarawani. Pardon, pardon, bandela. Soki akufite, seke lika musu eza na kati. Arobika te. Fokufa kaka. Lokola telemele akbarawani. Moto nyonso telemelaka akbarawani abika kate. Nasuka nango okobete lisolo na nani po okobika kutu te. Nsoka desa kibongo atelemelaki nganga. Siko eloni etikali. Ngana lobi bien ti batu nyonso oyo bakoyoka nga bakondima. Oyebika ndenge ezala kati. Batu bayambi sango babangaka nganga lokola nzamba mabele nganga oya mwasi ye wana akbarawani.
lisolo moko etamboli na mboka ke sango atelemelaki ye bango mpe balobi 1-1 boye na ntango osi akufi deja akobika te nalobi soki taparto ozokenda kolanda yo mpo ezalaka na masolo ezanga motu na mokila awa esika lingomba ezali na siège Père Moïse oyebi mboka wana oyo ti kotangela nga wana eza mboka moko très terrible eza somo mingi esali deja 8 ans yango oyo toperdre basango ebele bakufi kaka mystérieusement oyebi soki na se rappele liwa ya Père Emmanuel oyo auti kokufa kaka kala te awa mpe oyebi assistant na ye na kati ya paroisse wana akomi sikoyo lokola titulaire na place parce que sango mosusu te alingi kokende kuna mpo a remplacer Père Emmanuel yo ozosenga ngai natinda yo kuna na kati ya mboka wana te nalingi na jure nalingi kokende na koencourage tokende kuna Père Moïse oyebi awa mpe atako tolobi tokompare na basango mosusu ozalaka exceptionnel nayebi batalent na yo mais nalingi quand même pas operdre vie na yo eza esika malamu te bongi mpo na yo voilà moto amonani na ye alobi akokende mboka oyo bato bazokima oh Monseigneur avec beaucoup de respect bon nazo comprendre ke bato nyonso bazobanga mboka wana kasi question monene ezali awa soki biso nyonso tokimi kasi mboka yango nani kasi akokende koretrouve babrebi perdi ndenge nini tokoteya sango malamu na bato oyo babungi nzela Monseigneur molimo na nzambe elobeli ngai mpe alobeli nga ke esengeli nakende na mboka wana mpo na kobikisa milimo ya bato oyo bakangami kuna baza na bowumbu sikoyo ngai nde nani mpo na boya demande oyo nzambe asali ngai naza nani mpo na boya eloko oyo nzambe azopesa ngai lokola mission moto oyo akotelemela nzambe eza ngai te Monseigneur nazobondela yo na kombo na Yesu Masiya kolo na biso tinda ngai kuna nakende et voilà Père Moïse alobi ngai nazali agbarawani yenda zo renier na mboka oyo bon makambi olobeli nga wana nazo douter soki moko lisusu akobakisama aya kotia makolo na mboka oyo especiellement sima makambo oyo esalami na bato mosusu awa baninga na bango bakufia tala eza makambo te bato balobi kaka nga moko na yoki yango na moko ya bakambi ya lingomba oyo bien eloko ezotungisanga balobi ke sango oyo aza koya aza na nguya makasi nalobi moko te akoya na kombo ya basango wana bika oyebi na bandenge nyonso bakoyela ngai nakozala sur ke moto akotia ta makolo na mboka oyo te naza na confiance na yo kasi nazoloba boye mais natula nano sango moko atikali balobi yeza assistant ya sango auti kokufa est-ce que ça bimi mboka oyo déjà te aza kaka awa na mboka kasi à vrai dire asi bon basi bamatisi ye déjà akomi titulaire na kati ya paroisse voilà guerre contre sango malamu abarawani wumela yonde wakotelemela yo aza moto abika te bampaka nyonso bagumamelaka agbarawani bayebi nguya na ye d'après la tradition d'après coutume mboka mobimba bakendaka epa na ye po yenda sukisi masolo lelo babosani nzoka eza na nguya likolo ya oyo bango bazomona tala sikoyo ndenga yambaka bato oh mwana na ngai ya mwasi mwana na ngai nalingaka mingi likambo nini oyo elongoli esengo nelongi na yo boye
Pona nini? Eza mama na ngai. Mama azo souffrir na maladie oyo sali tango molai. Ah, osana mama oyo na yebi malamu. Which other do you talk Ebongo about? sikoyo mama nini It's so my earthly zolobela? mother. The Igwe's wife. Mwasi ya Igwe nde nazolobela. My queen, she's Oh, been so good to me. azaki And I hate malamu to see epa na her ngai. suffer. So na moni azo souffrir kosala nga This pasi. sickness has left her Maladie bedridden for a oyo while now. ewumeli enyokoli pendant longtemps. Please, I beg of you, my Nazobondela queen. yo, oh s'il te plaît, abarawani. Please come save Yaka her. bikisa ye. I beg Nabondeli you. yo. The last time Mbala the king suka was mokonzi here azalaki awa. to beg me, Kobondela ngai pona sala faveur. I declined. Na boyaki. I declined Na for boyaki a reason pona raison best oyo known nga to moka you. kana yebi. But for your sake, Mais pona kombo na yo, because I hate parce to que see my children. nalinga te komona bana mboka balela. I shall. Ngai na ko visiter ye. Thank Merci you so mingi, much, my merci queen. mingi ma reine, Thank merci. you. Thank Oh you, merci na thank you, na pesio thank you. merci. Put a smile on Oh tiaka si sourire nelongi. Mwana ngai seka moke. and sing for Pe siko yembela ngai. Tala ndenge bango nyonso na mboka bagumba melaka ye. Siko bayembelaka agbara wani banzembo. Balobi yo nde sukisa. Oyo atiela yo tembe aza na mokili oyo te. Oyo aluka yo na bitumba akende na se ya mabele. Baye baluka koluka suka na yo bango nde bakokufa liboso na yo. Yo nde wumela simba nzete na libende. Agbara wani nzoka ye nde moto nyonso balukaka na mboka. Moto nyonso alukaka ye andimaka keki wi ya solo tozaka na moto apesaka ba solution. Nzoka sango malamu oyo ya Yesu Masiya elobi ndenge wana te. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Batalaka moto oyo ye pe baposa na ye kutuna na asilisa te. Sima nango ake na palais royal agbara wani a visité la reine oyo azobela. I see Nazomona guérison na ye. Your Highness. Mokonzi The goddess of our ba land zambe ya mabele na biso has heard the cry. bayoki kolela oyo eza na kati na ndako oyo. Queen La reine shall be well ye soon. kala te akobonga pe kotelema. Oh nasepeli naza reconnaissant. That's why I always Yango run na for her. na yaka epai na yo. Once more, I say thank you. Mais une fois de plus merci mingi. Merci. Abarawani. Thank you. Merci mingi. Please, S'il te plaît, oyo eza mwa likabo moke naza nango. talking of my Ezaka koloba kaka merci. please accept them. Ndima yango pona ngai. Nabondeli yo. Long live the king. Mokonzi bika tango molai. Long live. Obika oumela. Take this Bon, again. bozwa bomemela yango ye. Pe te botiki yango mbala moko bozonga awa. Voilà balobi eza kaka promesse. Yo zela mokonzi mosi na yo kobika. Esalamaka kaka bongo. Baye bakenda epai ya abarabwani bazwa ba solution na ndenge na bango. Meke ba solution mosusu eleka na ba sacrifice. Ba misusu baloba tozwa ba solution po topesaka bambeka. Totangisaka makila ya bato. Topesaka banyama. Tobomaka bantaba. Mopanzi sango ya mboka aboy. Ye eloko nyonso eleka na mboka fa yeba nanu. Soki ya yebi seke information wana eza sûr. Tango akopanza sango na mboka moto akotia temba azalaka te. Me ayebi nanu te. Likambo nini ebomaka kaka basango na kati na lingomba. Ye paloba soki ayebi. Wana kokale mbala moko. Et voilà toyebi na bamboka mosusu sango malamu po ekota na mboka ezalaka bitumba. Aboy. Ah. Oh likamni. Fallait voir. Oh, namoni lion penza oyo akomela penza. Kaka banzela oyo. Na raté ye mais namoni ke na kozwa ye. Yo moni lion. Na kati ya mboka oyo. Ah, tiko kosa ko?
Ah, lokuta no mabe boy pani. Omoni abarawani, abalawani. Tena moni ete asali ni. Hey. Aboy. Olingo lobake. Omoni agbarawani wa toda nguyete awale kibo ete asali sunini. Fallait voir ndenge ba cadeau agbarawani ba otiko pesa ye. Lelo tala ngombe munene ozinga yo tombolika likolo ya mapeka na yo na ngombe monene wana alekika biso na molaya tato sangani na bataba mbala manioko oyebia ndenge bapesi likaboyo nga na kamwe hey soko moni ba biloko azwi lelo akende kotala mutu oui akende kotala mwasi ya mokonzi wazobela pesima ya visite igwe akoti na kati na grenier telaka ndako mobimba igwe abomba mpona kopesa bato bakado abimisi apesi ye kabela ye webia na bagarde kutu bakokaka kotombola ngo nyonso te bamema batombola bakweya ezela malembe oyebi kozaka ndeko na ngai loba nana oza sûr ke omonaki ngombe nazoloba na yo kaka makambo na moni te naza lokola yo te mutu okosana na makambo kutu omona te tikala lobela yo oyo namoni eleki kutu monene koleka ngombe lelo bato bazosambela mutu lokola barawani pole pa kutu aya kotala na ndako na yo soki lelo abarawani aye oyebi ke soki opese kado akokompareka na oyo azwi kuna otelemi te otelema te oyoki te yo posa na mboko te bolikambo te natalisa yo oyoki ke sango ya sika azokota na mboka oyo oyoki te bazotinda sango mosusu bon bato bazoya bazomona makambo bakufaka bamonaka makambo bazoyoka kaka te do bazwi leson te balingi batinda sango mosusu aya na mboka oyo do bakanisi te baoyo bakufeli bango awa oyo bamoni awa ekoki te bango mpe bayokaka te tali bango bato bazanga kondima bamona kaka pasi na liwa yoka lisolo bato bazanga kondima babangaka nyonso na musika bazokama ndenge nini bazotinda sango alors ke oyo bakufi awa kutu ti lelo bazwi nano solution te sango malamu oyo lokola mboka eza ko rejeter yango moto nyonso akoya na kombo sango malamu abongama po bitumba nde eza kokotisa sango malamu na mboka oyo ebetemi deja masolo na banzela kala mingi te mboka bobimba bakoyamba awa tolanda motuka ekoti na mboka toyebi mboka oyo keba ezaka na masolo ebele tela landa ngando abimi motuka etelemi nzoka episkopo mokonzi Père Moïse akoti aye na mboka ngo esika nzambe atindaki alobaki ke botinda ngai nayokaki nzambe alobeli ngai ke nakende mission na mboka oyo akoma boye ngando abimaki awa ngando alimwe suspense. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Vierge Marie, Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Mais ngando moko na mona eleki awati ake wapi nalobi ngando teza molimo mabe esprit moko aye kotelemela sango po ayebi ke sango malamu nde yango bamemi esili te makambo ebandi nde kobanda tala ba arme oyo ya makasi satana asalelaka la séduction lipengwi oyo yebi kaka ke soko kokaka makambo mosusu nzoto nde okokaka te satana koyaka na nzela wana nzela ngo nzoka mwasi kitoko atelemi na bilamba ya ndambo abandi mbala moko maloba na bageste sango mokonzi ayebi mayele ya satana arme oyo satana asalelaka eza kaka nzoto ya mwasi esika mingi mpe bakweya mpe babungisa kondima vola mbala moko motuka eleki sango mokonzi alenda vola batentation oyo mingi baresista na yango te elongi mosusu nzoka c'était un esprit oyo eye kotante komeka sango mokonzi bandeko mwana mwasi mosusu atelemi na nzela makambo ebandi bitumba yango ebandi nzela ya sango malamu bandeko nzela ya bitumba
azokende amoni mwana mwasi moko atelemi sûrement lingi kotuna mbote na yo mon père. Ah mbote ososa nini awa boye yo moko nazokende na mboka oyo elandi boye oke na mboka oyo kasi nakepe na mboka wana mata nzokande c'est le même esprit a changé kaka forme sikoyo alati lokola sœur en Christ atalanga malamu obosani nga vraiment ka sikoyo tokutanaki n'est-ce pas? Ah oui, c'est comme si l'ongango na mona kiango il y a quelques minutes kaka awa Yesu Masia. Ah Yunan ngai nde nazali mwana mwasi oyo batindi pona assurer que jamais yo kotia makolo na mboka oyo na kimia zonga mbala moko bisika uti na komona Yesu ça se fait wokore ke shika babo babo teke baba 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 oriye ka sheke shika babo nzoka moto na nguya yebi kombo na Yesu abengani na kombo na Yesu mbala moko akimi. Oh Jésus, oh Jésus Christ, Seigneur Jésus, oh Yesu Masia kolo na ngai nzoka bitumba ebandina no tie makolo na mboka te. Père Moïse asuki po ete milimo oyo ebandi ko distraire ye tolanda nzela ya sango mokonzi azokende et voilà évangile soka satana yebi ko combattre eloko oyo ekobikisa bana mboka lisusu likambo nini awo kaka nzela yazoleka mai etondi ebale moko ewuti bisika toyebi te ebale oyo ezalaka awa te ebale mbala moko ebotami ndenge nini atelemi abandi kotala ebale ebotami na nzela oyo ezalaka te ebale monene mpe ya nguya eza koningana ebale oyo ekolekisa motuka te wana toyebi suspense nalobi nzela oyo eza bitumba pona sango malamu. Oh eza mission oyo sengeli mwana nzambe nyonso tango bongoli motema yeba mission oyo Yesu Masia atinda yo. Allez, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yo linga kaka soko ke église ovandi esilo yo ki Mateo ozongi na ndako e bongo milimo oyo ezokufa libanda oyebi évangélisation te ndeko ozosala mission na yo te abandi libondeli. Oh Zambe, Zambe oyo osala likolo pe na se, Zambe oyo ya Isaac, ya Jacob, Zambe ya Abraham, Zambe ya Moïse oyo okendaki kokabola la mer rouge. Oh tata na yebi ete mai oyo eza ya solo te na yebi ebale oyo ezali mayele ya satana ezane po e empêcher nga na sala mosala na yo te. Oh Zambe tata olobaki okosala na ngai elongo na voyage oyo soki ya solo nazali mosali na yo, soki ya solo yo tinda ngai, soki naza ko représenter eloko nyonso olingi kosala Nzambe na pesi mitindo na ebale oyo ya molili, ebale oyo ya satana eka bwana suspense. Soka toyebi malamu ke Nzambe akonfirmaka toujours liloba ya basali na ye alobi ya pesi mitindo. N'est-ce pas qu'il est écrit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Oyo bokangi na mabele e kangami na lola, oyo bofongoli na mabele e fongwami na lola. Voilà basini bilembe bali kotala kotalisama nzoka nzela ya batu ya kokauka nzela kutu ezalaka polele batu oyo bakanisaki bakolonga nzoka nde bazobundisa mwana na Nzambe. Voilà nzela nzoka ezalaki ya kokauka amati na motuka. Oh bandeko banani bakoyoka sango malamu, sango malamu oyo ya kolo Yesu Masia oyo ekobikisa yo. Yango keba ndeko ondimi nzela na Nzambe zala pre lengelama na ba tribulation na ba épreuve, parce que Bible ezoloba malamu ke bayeba koteya bazala moke po ba oyo bateyaka bamemaka sango malamu bakozala juger sévèrement. Po misusu bakima ba mission esika kenda amoni kokoso
amoni bitumba na obstacle abaluki azongi nzela akena ye. Keba quiconque met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Awo yebi mission na yo kokisa mission po Nzambe azana yo elongo. Akitaki a se soulager poza posa nzoto toboya te. Suspense. Oyo nini emotuke mati likolo kei. Nzambe ba phénomène nakobanga te. Nayebi moto atindi ye azana ye elongo nakobanga te. Oyo nyonso ezaka poka ba menacer moto na Nzambe. Yesu Masiya atala motuka likolo. Motuka ezako pepa. Oh Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu. Abani kobelela. Abondeli. Nalobi na kombo na Yesu Masiya molimo mabe nyonso. Olingi kosala na sima motuka oyo tika yango na kombo na Yesu. Suspense. Oh Jésus. Atali motuka pe kiti. Soki Nzambe te bandeko nani mosusu. Etalisi biso ke ya solo résistance ezali liboso. Makolo na ye konyeta mboka oyo pamba te. Yango moto nyonso sengeli alataka bibondeli ya molimo. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants de l'année céleste. Nzoka bitumba otozolobela ya nzoto te kasi ya molimo. Yango moto nyonso sengeli alata bibundeli pe ya molimo. Atambola boy amoni lokola libanga moko ya moindo ezako pela moto. Libanga oyo ezako ya. Ezako ya. Aye. Na motuka e explosion. Moto epela. Motuka epeli na miso na ye. Elikolo ba voyage oyo etikali kake kende na makolo. Atamula makolo po ayebi mission ni Nzambe apesi ye. Voilà ye wana kimia kei. Atambola kende sango malamu eza po bato babika. Etikali siko nzela makolo ye wana bandi. Esili te bandeko ba epreuve ezali. Elima mabe aza kolanda na sima. Nalobaki malamu nzela ya sango malamu oyo ezana ba mingi bakenda pe bazonga sima. Ekomi na tour ya Père Moïse. Yeko Biblia na maboko. Yeko mbangu ebele na makolo. Na sima na nzoka elima mabe. Ba force oyo ezo contrôler mboka. Ba force oyo ezo pekisa évangile kota. Ba force oyo elingi mboka mobimba ezala toujours sous l'emprise ya Satana. Molili eumela. Milimo oyo baboyi lumière. Baboyi vérité. Et voilà tout le monde lokola affrontement. Bazo telemela kaka Père Moïse. Ba kende gauche yalandi. Akende droite alanda. Suspense. Voilà pona sango malamu ba misusu ba bongama. Pe ba mona ba épreuve me batika te. Ezali likambo yo moto ye ba mission ni Nzambe atindi ye, Nzambe akozala na ye elongo. Tozotala ndenge moto moko asimbi liloba na Nzambe ko kasi po kupona koteya mboka oyo zela nanu te milima ekolanda. Milimo mabe nyonso ekolanda. Histoire ya Père Moïse eza ba histoire oyo ezotalisa ete mwana na Nzambe kolinga te vie chrétienne ezala kaka ya lipa na manteka chocolat na miliki keba wana eza vie chrétienne te. Po makambo tozomona ezotalisa biso ke esengeli moto nyonso azala victorieux. Okolonga ndenge nini soki bitumba te? Yo linga kolonga sans bitumba ezalaka te. L'athlète est couronné que s'il a combattu selon les règles. Yo bundi te, okimi mbango te. Bakopesa ope couronne te na suka. Voilà moto sengeli aleka na bepreuve. Si matondi maye ke ya solo alongi. Et voilà nzoka nzela efongwami pona bitumba ya sango malamu.
Père Moïse asuki na zamba. Motuka yango ne panzani. Mboka pe na yebite distance boni. Voilà Nzambe ou aza fidèle. Oh, ako abandonné au jamais na nzela oyo. Na mission na ye ako abandonné au jamais. Yewana Azela Nini Nzamba linga sala sikoyo. À suivre prochainement. Et voilà parcours oyo eza pona mwana na Nzambe nyonso tango olingi koyamba Yesu Masiya na bomo inayo. Yeba tango nini esengeli otia pona évangélisation po milimo mosusu tebika. Ah. À suivre prochainement bandeko tozela bongo suite ya masolo.